Botala boy ba mama bisa kala bazanga ba dialogue ni mama zanga. O mona ga mama ke bilanga papa ke bilanga. Tamba oyana butuna kasona bazana mba koti na shamba do bota andeni. Waza mwase mabembe ba do bota ndeni. Kupa yebi. Yango na loba lo nde simba ka dibale za sentiment bolo. Na kiti tamba tie boye. O tele olani ozilo ko. Tango tombo le tie boye do kiti za kala ba importance belé. Je suis chérie là. Tant que je me dis que nous sommes bien chérie. Aussi vous allez en bas la yo moko. Pourquoi ça n'a pas réserve na époine. Bête qui te pèse à bien. OK, on a dit. On se repose au pesa. Ah bon, est-ce que vous faites ça matin? Moi, ça me pousse à l'équipe quoi. Vraiment, les lots, na le solo ya kit. Le solo ya kit, baloli buka kit. Donc, soit makambo, pesa makambo. Donc, ba yeye ya kit, on kit yo. Ba secret belé bon na kit yo. Mais bien boye ba monter. Boye ba ka importance ya kit pour na ba femme. Non? L'importance de kiti azana la définition est belé. Quand kiti on a naza et bon mami na ba secret belé na kiti o. Les appels na importance est belé quand na kiti o. Okoki ko yambela ngo bapaya, okoki ko sale la ngo e komi pembe pour la yo. Bino ko misana ka na chambre olale na beto ka. Olale te kiti pe za malamu ya. Kiti za malamu lokola kiti kandi eza kiti ya divan kandi efandi na mobo ndenge asibutu la belle afandi la mwasi ya kitoko mwasi ya mokusa ya likita bana okoki kolala okoki kofandela ngo donc eza na badefinition ebele yo omesana kaka oke na mbeto olali non kiti oyo eza important okoki kokomisa ngo mpe mbeto butu moi oye kotala sheri na yo soit ofandaka na ye ndako moko lokola boza bino mibale bosafure bosala lofi na bino place nyonso oyo bino bolingi mama kozalaka na chambre te na mbeto te kiti mpe ezalaka important okoki kokomisa ngo mbeto okomisa ngo mbeto na yo ntango oza na sheri na yo sheri afandi ata sheri azalaki na ide wana te bozotala mwa télévision mais moko simbaka na kiti oyo mandefu osala boye fo kokumisa mobali na yo mobali nango oyebi kozala kitoko ya mobali nanga donc bandanga na linga yo namona mobali te oyo akokani na yo sheri oza kitoko ka ndenge bafrançais balobaka sans toi je ne peux vivre kumisaka mobali na yo bofandi na kiti kokanisa te lokola bana binemi kuna moto afandi kote moto afandi oyo poto te bolingo na te ata oboti bana sa bolingo ezaka bolingo fo koyeba kosatisfaire mobali na yo na kiti ekitaka te partout neti kiti oyo esa lokola mbeto oyebi kosalela na kiti oyo okoki mpe kosala papa lali yo ozwi makolo olaleli ye kandi ata ozwi makolo olaleli ye ebisa mobali yango litobali toko mobali nanga alinga soki na osimba olalela nga sheri ozala naopesa bino exemple neti o mobali ngasi po mwasi ozosimba simba sheri oyebike mandefu no oyo esalanga bien sheri oyebike balefra na yo soki na otala mpenza nazotala mandefu na yo boye kokata yango te esalanga sentiment sheri ata aza nde na babuto te yaya fina mwa misato esalaka bien yaya betaka ye mwa bateketeke wana mwa bambuma mwa mandefu mosusu ata ozalaki nano na mposa kotelema te oyebisika sheri nga alingaka mpenzake soki oye olalela ngai ozwi olalela nazopesa exemple mobali alali yesu sheri na ngai ntango ozokona ndenge mosala elekaki bien sheri ozwi olale mobali na yo moko okozala na bareserve na ye pwani
ata kutu bokabola bayebino mibale me ntango akomi na temps na yo sala ye oyo alingi sala ye mpenza oyo alingi pesa ye mpenza makambo ndenge alingi mbala yango oyebi nasepelaka omoko ningana yoma esalaka bien bamosusu ndenge naza boye mposo kutu okende mosala eza te soki oza te nayokaka bien te donc oza na mposa koloba te me ozopesa ekaende mposa okende kutu mosala eza te ozopesa ye nsima na mayele mposa okende mosala eza te soki okende mosala natikala na nga moko sheri mpenza ata yo moko bebe na ngai soki oke mpenza yo mpenza kaka boye kaka ozoflate baflataka ye mosusu okokende mpe otelemi awa mpe bebe na ngai nini na moka naomona yo claire te sheri naomona yo claire te ozoloba te nini na moka mobali po comprendre ye fo kosolola na ye bamama biso ya kala baloba eloko esimbaka bolingo eza dialogue me mpo na nga namona nde eloko nde esimbaka bolingo eza nde tendresse na caresse mpo na kotala boye bamama biso ya kala bazalaka badialogue nde nango bazalaka omonaka mama akebilanga papa akebilanga ntango baoya na butu na kasi wana baza nango bakoti na chambre babotaka ndenge oyo aza mwasi mabeme bazobota ndenge mpo bayebi yango nalobaka eloko nde esimbaka libala eza sentiment ya libolo ntango ozokota mwasi na yo ere nyonso azosenga ozopesa ozosalela ye makambo oyo ozosepela ata azalaki na kanda na yo me ntango ozomonaka ye na ndako amoni mpenzaki wi asbotumbunga alatele sexy ntango ozokota o sheri ndenge mosala elekaki bien ndenge mobali ntango auti mosala aye olongoli chemise olongoli chaussure olongoli cravate olongoli chemise otiki afandi obandi kotuna sheri ndenge mosala elekaki bien ozwi un verre d'eau mai na kotie na kati ya verre mai ya malili eza malili makasi te ezalaka mwa malili ngobo ya ndenge wana opesi mpo bastress nyonso okutani nango na moi ya ngola ndenge ezalaka ekitisa ye mwa motema ekitisi motema ekitisi mabanzo na ye kandenge balobaka ekitisi ye motema ekedefoite ye mabanzo na ye nyonso oyo bandeki koraison ntango ye soki yo mwasi oyambe oyebi mpe eyambela ya mwasi ekitisaka mobali banerve ntango aye oyambi ye bien o sheri na biso mai te ozobondela epo aza mwana oyo liboso aza bebe na yo fo koyebaka kobondela mobali fo koyebaka kosalaka ye bien ozalaka kaka te soki mobali aye ozotindakinga soki bobota deja inteleke esila papa na mama yamela abala ye to abala yo eza na sensi te abala ye yo ata bana baza wana eza bolingo na bino bana bakoki kosepare bolingo na bino te yo oza mwasi na ye servir ye aye longola ye chaussure longola ye chemise vraiment nasepeli mpenza nasepeli mingi mpenza na émission oyo vraiment talaka bomona hôtel ya bien kiti oyo ansi butu la belle afandi soki nakitomesa te okozwelango wana vraiment hôtel oyo ekangi masolo na kati ya sapo eza hôtel kitomeli bokozala desi te omonaka ndenge eza bachambre propre tv ya propre ezolakisa image ya bien donc ozomona na cuisine na douche partout mai ezali en tout cas mama oyo atonga hôtel na ye na bacondition moko okozala desi te sans oublier gérant Marcel oyo asalaka ordre kaka na kati ya hôtel vraiment tozongi na kati ya sujet na biso ka ndenge nalobaki sujet ya kiti vraiment fo koyebaka kiti eza na badevelopement nango plutôt kiti eza kaka important mpona kofandela te ozofandela ozotala tv te kiti ezaka na baportion ebele okoki koyambela yango mopaya okoki koservir mobali na yo okoki kosalela yango babeso nyonso oyo olingi donc kiti ezaka na baportion ebele
Soko moni pe net ndenge bozana bino moko bino bibaleka chambre za oka utilité oke na mire oke na kiti tango tie boye oke le olali ozilo ko tango tombole otie boye donc kiti za ba importance ebele na kiti kozala kaka teke osalaka na mbetu te kiti pe ezala bien oke le olali masolo mpe ezopesa aboye eza ekopesama te ekopesama mon boss français bodie masolo ekopesama na kati ya kiti ndenge ezala na baimportance ebele ndela asala kiti ayeba importe ya kiti okoki kosalela yango okoki kolalela yango okoki kosalela yango nyonso oyo olingi ya kiti donc kiti eza kaka important mpona kofanda te vraiment merci tokomi na suka ya émission na biso na bosani te vraiment mon chouchou à moi mon chouchou de tous les temps ma copine à moi balobi ma copine c'est ma copine quoi ma copine Gaylor VIP beauté fatale balobi ba biso trop sans oublier boss Alberto Kalele bambote ebele papa na ngai vraiment merci na bosani te mon papa Jordan bambote ebele na bosani te vraiment boza tellement ebele bato nyonso oyo balingaka Anse Butu la belle to Anse Butu la reine vraiment tokomi na fin ya émission na biso na sepeli makasi bosabone massivement en tout cas ba français baloba on ne change jamais l'équipe qui gagne João Marcelo Yamba mokolo hotel Solange Kitomena na bengi bino ba client bisika bozali ezala na Europe ezala wapi biso toza na Luanda na municipo ya Kilamba Kiash bakita poste na Sabo moto outi nzela ya Kalemba Doshi okozwa bakita poste mwana nyonso ezala motoke ezala ba chauffeur omati oyebisi na lingina koma na hospitalier Kitomena bakomema na hospitalier Kitomena bino moko moni ba chambre tozana ba chambre ya qualité tozana ba chambre ya bien biloko na biso nyonso eza ba biloko ya ba hotel mosusu eza te biloko na biso nyonso ntango okoti osipela na hotel na biso na bambeto donc tout ba TV tozana mai nyonso eza ya propre tozana na restaurant parking ya bien mituka nyonso okuya nango motelema libanda mpo bato mosusu bakoka komona matricule na eza te okota na kati ya lopango sécurité ya bien bagwarde baza butu moi 24 heures à 24 heures soki oza na Kimbangu opalanka oza wapi ozwi bakita kosi kitana bakita kosi tuna soki olingi ke otambola makolo te ozwi moto oyebisi na otikanga na hospitali ya Kitomena ou otuni hospitali ya Kitomena eza wapi ozwa okoya na makolo okomi na hospitali ya Kitomena sokomi na paraje ya bakita kosi na hospitali na biso eza mosika te eza quelques mètres tozana ba restaurant ya bien bambeto ya bien hospedaria oyo eza na condition pe moins cher na Ngola Mobimba eza hospedaria Kitomena 4 saisons numéro na biso ya téléphone toza 944 462 205 na português 944 46 22 05. Se você ligar nesse número, qualquer hora que você vai ligar, hospedaria Kitomena vai te atender e vamos te receber.